Au moins niveau na biso fali pour pas misa album na forme ya Thompson. Ndeli. Na forme ya quiz, na forme ya Mades. Au moins mutu so azolamba quiz. Ata okete pour fongola ki finu ko yeba ke eza déjà quiz na solo. Vena biso fali pour pas so misa album solo. Boko botu na te fali misa album. Bino moko place bose komeli bino. Boyoki so bongo. Mais balbum mususu. Balbum so na forme ya mai ezotoka na nzungu. Mutaza na curiosité ya koya yeba nini eza na kati po mai bimisa solo te. Nde balbum mususu pe ebima. Mais botuna est-ce que bimisa? Effectivement. Kobo ya fali eza lokolo ozong sa vie na osima. Donc omi kanga banzela. Omi kanga banzela. Donc muto koya olobate ke fali pour pas mal entouré. Soit mal entouré mais l'artiste mususu baza liboso na ye. Donc loko là bozo mon artiste soit poussa na il faut ce qui na yo directeur orchestre mususu faut tala ke di badiata. Makamuni na sala kana musika pour fali comme na niveau haut que soit fali pas batuni yemoka mi pesi réponse ça le savoir yazo kasa zo boya atali si batu ke niveau na ngeza fali te niveau fali za ndeba bonga moni so bat babe tabale o match poto Mikel ya la sabino nga kebeta na terrain ya poto munene wapi yango siko poto munene faut za 6 arena na mona kongola fandita zo finga Gims pour chanter Marcel autotune. Kongola za complexé. Il y a Gims bien ça. Il y a Gims bien. Pour évoluer en libanda. Na ibaka na ngate ya na keso beti wana otondisi ba pesa 3 plaques. Ko mobimba yango wana. Na bi keso misa beti kuna so muso atondisi mwana tuna bo ba pesa ba plaque te grâce à Fali. Ni nezo tindo banga. Pozo mona ke kuna eza facilité. Mais tant atondisi banga ye. Momo no yeso boyi. Batuni yo Fali respect ala liboso na biso. Musique ya Congo robonga. Sauf que beta musique no ana eza niveau fali te mozo oza ko se comparer na fali place au monde ba ba telenga na deux autres na boko suka wapi. Et voilà, salutations à tous hein, donc depuis vos maisons, depuis là où vous vous retrouvez. Merci encore de nous accorder votre attention. Nana Bouddouga Télévision, Catalogue Plus, de cet après-midi, de ce matin, de ce soir, reçoit pour vous un artiste musicien qui sait très bien parler de lui et également, il parle aussi des autres artistes, de belles œuvres de Fali Poupa, parce que Mingi, je le vois parler du bien de Fali Poupa, de tout ce qu'il réalise Fali Poupa, on l'appelle Splaner Mbongo. C'est avec lui que nous allons nous entretenir durant une demi-heure. Merci de nous accepter, merci à tous les warriors, merci à tous mes fans, merci à tous les abonnés de Nana Bouddouga TV. Commentez, partagez, bon likez et Rosa Labisso très bien. Vous verrez une pouce là, mettez juste très bien et Rosa Labisso bien, ok? Alors, une très belle information de la part de New Kalongo Yajosar qui nous confirme que le 4 mai, comme vous le voyez dans la fiche wana, il sera à Luton. Donc nous sommes à 30 minutes de London. Bana UK, bana Angleterre, bana y a Switzerland, bana Allemagne, bana Hollande, mboka ba Manuela Kitoko, bana Bella, mboka ba Dekos Mokoko, bana Paname, bana Mokil Mobimba. En tout cas, Silou Badiata, Yannick Tari nous fait cet honneur de nous faire danser, de nous ramener à Luton, 30 minutes de Londres. L'orchestre Zaïko au grand complet et c'est pour le 4 mai. Toroyana, Torozalana, Torobina. Oui. Nabana tout Angleterre. Ah, papa qui vous, Thomas Mousseï. Nous sommes ensemble. Alors, sur ce plateau, comme je vous ai dit, nous parlerons de l'artiste, de son bilan, mais aussi de Fali Poupa parce que c'est lui qui chapeaute, voilà, son actualité domine. Fali Poupa va prester demain à Abidjan. Depuis qu'il a fait Paris, ces musiciens sont restés en Côte d'Ivoire. Donc, ils vont se retrouver demain en Côte d'Ivoire pour une fête, pour une ambiance. Hein, donc, ça sera demain. Et les musiciens vont quitter Kinshasa le dimanche 28. Et Fali Poupa va s'envoler pour les États-Unis. Quoi faire? Boroé Bango Kaka, Nana Bouddouga Télévision. Donc, le premier déjà Fali sera au 001. Quand on a cadre à boulot, hein, pour le compte de son boulot, Fali Poupa sera de ces côtés-là. Mais en tout cas, demain, la fête sera hyper totale le 27 janvier. Le jour où ma fille, ma princesse, mon aînée, va totaliser d'ailleurs 10 années. Edina Badiata, heureux anniversaire, ma princesse. Joyeux 10 ans sur terre des ancêtres. Alors, nalobi moi mingi, hein, mais n'a pas si bien merci pour votre talanga. Nalati n'a pas pour Fali parce que pour nous, et ça n'a pas pensé et l'amba quand on a collé combo mundele mo boyo pa yebingate.
Alors, on a préféré dans la Tananga, il a fallu, il y a Made in Kin, champion, Ozosa Kitoko. Ah oui, so il peut les lots, nazaï na t-shirt nanga catalogue. Ah, pour naïmo mnene. Non, là, t'as un catalogue, pour ça, Made in catalogue, plus nana bodouga. Ceux qui splendeur à ça, des t-shirts, non, là, t'as un mois d'amboka. Donc, tenio, n'a quoi qu'on peut fête. Oui, un dimanche barbecue anniversaire, n'a quoi qu'on a. Donc, on y a son été parce qu'il nous fait l'honneur. Alors, défendre le drapeau, n'a pas Kitoko, quoi. Comme l'a si bien dit, splendeur mbongo, tout le monde est toujours la ligne yaya. Alors, splendeur mbongo. Splendeur. Bonne année, hein, le 26, hein. Meilleur vœu, tu as quitté, bien que tu manaka, mais en tout cas, meilleur W. Pareillement, cancer. En tout cas, Essengo ya na plateau, comme on a déjà Moussala ya ser na biso, yoko takana makamususu tozaka focus na boulot. Et là on a lingela ko yango wana. Merci, santé, ça va? Te muke na ngolo nzambe po nazaki moi stressé. Na profiter pena senga merci na venanga fali ipupa. Total rapenza kuna batala rapenza. Merci na venanga fali ipupa pour na intervention salaki maman zaki pena grave malade. Ah bon? Et bande ko senga bambongo pende belé. Ta mère, notre maman? Oui, maman abotinga. OK. Donc bambongo ebimaki comme na situation moko boye place wana pena kalaki. Nathalie boye na komela venanga. Na komela venanga. Tina ingepa ya Patrick Bakalos. Nde ya edakinga na futa mbongo l'hôpital wana. En tout cas na sengi susu merci na venanga fali pupa. Atika abale kinete. Ana motema penda ya kosunga batu. Ange du bonheur. Fali pupa za motema kosunga batu, akotika kosunga batu te parce que ezana moko mi balé misatu basala mabe na vie parce que tonga aza kosunga ezande ba cote na oya za kocha na vie na ye et pas nzambe na ye. Tina ba progéniture ba 4e génération, Bolamo Kenda ko compter, Bolamo pour la rater quoi. Donc voilà, il en a toujours fait, hein. Il a toujours assisté ses siens, assisté à Rango, n'a pas inconnu, Baka Bandekona, être humain, tout le monde a fallu, à ça la geste, on est pareil même pour chaque Congo. J'étais surprise que chaque Congo est mort, que Bodouga fallait salélinga boé. Et à téléphone, dans les autres, son net, na film, ah, pour la situation, il y a papa, il y a mort, il y a artiste. Bon, toko lo bango kaka ate parce que il mo fali mtaloba na ete toko lo bango awate. Santo lobi kitoko ou tu ko féliciter fali mais était artiste et musicien avant que tout la maramu soit musique. Na lingna no bilan splendeur il y a 2023 pour na zui yomoko o énuméré les biso yango. Sincèrement 2023 soto beta bilan c'est que ça bilan ya musala. Oui. Splendeur 2023 expliquer ba tout la biso. Pourquoi il s'est bilan ni nani ne salamaki? Oui, bilan en 2023 ya nana ezaki nazaki focus ming na studio. Mais album esila ki nango. Mais Nathalie Boye formule set nguma ezomela album. Nabi faut mieux ko kata nsadi na single ke ko kata na album. Faut ko battre lango. Nathalie moko fe na biso fali pour pa premier album ne droit chez Simba. Parce que Nathalie bato e album na bango erataka soka bimisi ambala liboso. Chemin na bango pe komaka mobulu vomie na garder nanu makam na ngai po nazotala ba oyo basala makam koleka nga mais album ave na biso fali ezomela ya bango Splendeur yoza bango te boza ne étoile moko te comment ko banga parce que za na bato mususu ba mekaki kaka ti lelo balala nga pe na bangi okomi okati nzadi comment ko banga et pourquoi te yana na kongola kasaka soko bangi seko za sans esprit te moto pas espoir bangaka obangi mena ndenge ya bien omoni lelo vena biso fali pupa koya ko bimisa album place est déjà bimisa ezobeta bongo ozota vino na risque il faut que c'est la pena terrain et tikali pena vena biso fali pupa tikeli bino boyebo profiter pour ya zo dominer yem ta simi musique ya Congo lelo bobo za sérieux tika pe terrain TV na biso ko tika za passe na yebisa biso sous 10 ans wana tiki pe biso na suspense tozoye bate 10 ans beta biso ka bigogo banzembo ou bien quoi alobaka 10 ans mais yango moni na vandi ta on a vandi na moni ke na batela ki penda album na nga po na moni ba album o ebimi o moni ve na biso fali pour pa bimisa ba album na forme ya Thompson ndeli na forme ya quiz na forme ya des o moni mutu so azolamba quiz ata okete po fongola ki finu ko yeba ke eza déjà quiz na solo ve na biso fali pour pa so bimisa album solo boko botu na te fali bimisa album
bino moko place bose komeli bino boyoki so bongo mais balbum mususu balbum mususu ebima na forme ya mai ezotoka na nzungu moto aza na curiosité ya koya oyeba nini eza na kati mpo mai ebimisa solo te nde balbum mususu mpe ebima mais botuna est ce que abimisa mais album ebima est ce que ebima donc balbum abongo mpe ezali siko nga na bangaka fali ipupa makasi mpo nini natalaka balider ebele so babimisi album biso nyonso omona nake catalogue plus c'est pas ya nana navandisi bamusicien na bandi obeta nzembo moko na expliquer bat album mais omona fali so abimisi asali yango te otale mpe na aleka chaîne oyo aleka ezataka émission te abimisi ka bongo ayebike bokoyoka par là na comprendre ke azaka moninga ya motu te aleka déjà baniveau kozala na assurance abongo ke na bimisi na koleke pai te mais kobeta fozaka fali mais c'est que okobanga pe bongo omitcha pe quelque part na ba erreur na ba retard parce que okobimisa pe ki bwisa mobo elie pe MH elie pe de la renta elie pe mede hymne national na ba détracteur pour na hymne national na ba détracteur okoza banze monte yo moso tali pe ke o pe ko elie pe mede e ko elie pe nzembo mbokani na kosa na banzembo bien sûr banzembo est kosa succès mais est-ce que koleka ya fali point d'interrogation na pour ça pe na banzembo mais ça succès mais et kokoma lokola banzembo ya na biso fali pour pate mais na benda ina muke na zelaka ngonga nanga soki na renier kaka na kwa na ngana nu fali azate na renier na profiter batanga ka kombo Splendeur ba misa nzembo ni maobo esali bien Splendeur na sepela rosola na yo ozaka na maye l'écriture na maye la chant pour preuve banzembo na batu ba yemba ngo esala ba succès yo mto koma banzembo wana sko yo moko lelo okomi na action yo moko lelo mto komi okoma lelo chanteur ko yemba mais solo bi pe que Nathalie banzembo wana ke ekoleka nango te un ozanzambe te de deux il faut pas calculer so bimisi banzembo ele kaka kamede pour ce que neloko cholobe tout ça la parallélisme ana on le bien ko bimisi ça bien mais est-ce que koleka donc bino artiste calcul na bino fo banzembo no eyokana oh il faut le kaka ya fali okosa nzembo bien nana mais est-ce que kozana level ya fali parce que faut luka méthode moninga faut sur le terrain ngai nga natalaka fali ipupa nazalaka na intérêt ebele na luka nazwe pas fali mais intérêt ya bien makambo ve na biso sa poto wana ba intérêt ya sorte na sorte ba intérêt muso eza mabe muso atala fali mais azotale na forme mabe intérêt sko ya mabe sko so na atala fali na luka kana tala na calculer première nzembo fali ipupa yemba wa dédié yango na Laura Lorenzo mokili mobimbe yoka décollage na ezaki bien ayo yemba kokoko til lelo fali nyonso sala ke simbaka eza facilité eza artiste moko te na Congo po fali azana deux parties so lingo kabola azana deux parties mais bela ba artiste batikalaka na partie moko fongo ela biso fali banda oyeba ye na kati orchestre soko kiyeba kombo na ye même na ba collègue na ye banda ko travailler na bango banda boyeba bango bakombo wana kaka première partie na ba orchestre o ba wutelaki mais fali quoi ça la deuxième partie so moni fali o mona fali à Aigle o mona fali à du Cap la Merveille donc à part fali à quartier latin aza fali mususu amisali mususu atikali te ka diembela ka quartier latin donc ami tongi ya sika a sali nzela na ya sika et a imposé voilà et pour lelo na yebisa batu boye soki toye kotalisa ke fali pour parler ki Congo mobimba bozwa bango kolote vérité tikali vérité nga soki na boti mwana nga so naza mayele na webisa mwana nango moni mayele nanga ya yo fo ezala fois 2 ata fois 5 omoni nga na mbongo yo fo zwa mbongo koleka nga parce na musique soki mwana leki papa pourquoi eza kolo eza peka normal lelo fali ipupa a dépassé na place wa utaki azo sala fierté soki botie tembeke fali ipupa leki batute tant ba manifestation yaka kan yango ne yaki bazwi nani fali ipupa za numéro 1 ya Congo et puis champion d'Afrique tant ba misaka ba liste au moins batie Burna Boy batie fali ipupa africain artiste na Congo donc tu es champion d'Afrique faut défendre ngo bien parce que les artistes minene de renommée au pelelo ba tracer ba chemin na bango black terre champion d'Afrique yana na Congo donc on voit que la fali numéro 1 na bango faut détailler comme on a déjà mutazwa kalingala ezoyemba mata musuna munoko ya béninois voilà azote kana nu langue na biso premièrement
et ça accompagné la musique. Donc Fally Ipupa artiste belé bazaka na Congo ba poussa drapeau mboka mais il faut ba simer et pousser na bango na fallait za ndenge moko te même si l'équipe match ezo betama mutunyo sota beta 9 aza 8 aza 10 aza 11 aza 5 aza gardien pas ça parce que Fally Ipupa soko ta na kati terrain aza ba joueur baza ba polyvalent 10 abeta ka terrain mobimba boko beta match ti compétition sili yem tache babi mais li koloba te na era otombo la coupe bino nyonso na gardien so tagi bite fo ina été boya botombo la coupe na gardien azape na tina mais ba koyebise ke ti bozwi coupe po mtabande ko cha babi parce que na musique na biso balinga bongo te ba yebisa bango ke bino boza ça bien mais fallait azo sala mieux koleka bino Kongola lingité yo moko depuis bandi ko yoka Fally na nzembo Laura Lorenzo na nzembo Koko Koembela James Bond na yebite batongo akenda pe wapion bon na yebi pété mais na yoka pe mabanga ne sauté ya viango ba yeba nzembo nyonso puis ba vocal et puis au monde na vandi na landi artiste moko azolo bake Fally Ipupa abande ko sala ba vocal il y a bien té parce qu'on a vendu nabi soko zo chamisa puis faut la haut place zo zong Nathalie na savoir a Fally Ipupa ceux qui ozo beta na orchestre motu soko yembi vocal tia comme na niveau futa mbongo ke na studio oyemba ngo et puis clip bima c'est que acceptango ceux qui Fally Ipupa a sali ba vocal a bien té c'est que leader na yo azaki na litoye pola to rolo ba bongo ko ndenge mentor ndenge akoki ko accepter ba vocal ya mabe Fally Ipupa bande ko sala donc na faute Fally sauter wana za suko faute Fally te donc faut ko talisa mutu wana ke lokwa Fally Ipupa bande ta ba vocal ya mabe tuna leader na yo pourquoi ba vocal ya mabe abande ko ndima alors comprendre que abande ko sala musala na bien ezana oka bilobela ba warrior ba Ipupete Dominique Litanda ba ko landa ba ko yoka yo osola tellement na sagesse na intelligence nangna loba depuis bandi ko tala kasi Fally yango na banzembo Laura Lorenzo na banzembo emba koko nini tilelo okimi kutu yo moko boire album pour lobike ba former cette moi tata na terrain o sakana kutu te tonzimi mais yo moko siko stratégie ni yo mo somoni o ko en place depuis na ko tala yaya depuis na ko tala champion na moni yeza boye mayele nini artistique o yo bendikasi pour ça de la on pas pas fait na biso Fally Ipupa même album na ngana fongoli yango nazongi sous studio na retouché pour vie bakota simbinga comme nzembo mais ve banzembo asali et poussi nanga na réflexion na changer pena modèle comme nzembo o mono saki no makamno bien pe lingere kanga nango ezaki nango bien na o yo ka Fally trop que changer ko no na baby sinde o yo landa vena biso Fally Ipupa za professeur tozolanda ndenga zo memela makambo balanda ka muto azokumba mutuka o azomema bino so boy ba mema yo ota mwanjela makolo okay no penda makolo ezalo wa muta ana mutukati ayibiso ya koto bite na okay makolo okay ka makolo donc Fally Ipupa guide professeur Fally Ipupa aza guide aza professeur et puis aya kolobisa biso ba maloba mususu na munoko oyo toyeba pété ya revelango ayo talisa biso pe ba style mususu nga penda na tala ka penda Fally Ipupa na copier na ndenge na nyonso na kopiaka siko so na tala ka mutu lokwa Fally soka vandi na barumba ana type lokwa liputa poto sa na biso banzembo ana type lokola nzembo ya vena biso Adolphe Muteba donc première fois na musique ya Congo banana botama rumba ba DJ bazwango basakana nango na ndenge na bango samaloba donc nzembo comme ça la succès tina rythmique ezalate na musique ya Congo première fois banana botama bon bazwi nzembo mutu balongoli ngo rumba ba memi ngo afro bongo bando botama age no yo ebi nyonso ya musique te bana c'est renseigné ça la mate kapenda tina suka ya nana bandi kotala nazotala leader na bango ezalate sko so mutazana bati babongo il faut qu'on respecte Kongola kasa so demi Fally oza yuma ok kondima Fally oza penande yanke ya solo lelo Fally Ipupa nga na senga ka bon na pesa batu devoir moko soki monike lelo nga na yebisa ba warrior boy ba leader o ba yebisa ka ba musicien na bango to ba porte parole na bango baleki Fally eza lokola motambongo azo pesa conseil et pas mobola l'argent ne fait pas le bonheur azo kabela ema lo bambongo ça la bonheur te
ko déranger nga te zo mutambongo na botole bambongo nyoso komisango ya mobola place amona ke mbongo esaka bonheur eza lokwa mutu azoloba ke aleki fali eza lokola fortifier ye aleki ne te mais aza siko muta passe na succès ba fortifier ye ke yo leki fali po o leka fali na ndeni botala ba page Facebook ya ba artiste tout bazala na Congo artiste o aleki fali pour na ba abonné botieli biso capture wana première démarche au fali pour parler keli bato pour ceux qui mutaza ba abonné bongo seka za suivi et puis soka zui photo no poster ka na page na e otekami en tout cas azana puissance bokende su na YouTube artiste nini na mboka ba abonné na eza ndenge mona fali pour na YouTube je pense à zate soki to bandi koleka comment mutako yo lukabeta yu arena sans kabeta polo pour ce que landa fali ipupa il faut landa pe ba marche nyonso ko zala te lokwa ba mapa futi soki mapa futu ba mapa o erataka na ezaka important mais na musique ba rataka te soko zo tanga classe no ya musique izape na première c'est yo deuxième troisième yo sauter ozo kokemba la moko donc obeta polo te o soto comme yo luka yu arena omoni ser nanga nga soki ozotala type moko boza mbongo ebela tie lupangu ne bateka komba million mais nde bateka ba million tie direct à Facebook ota sko bat ba visiter pour basoma ngoso moninga okamwa olobake lukanini ya nena ke visiter ndako million eza lokwa vena biso fali popa atie projet ya Stade de France mutu moko tazo douter pozo mona ngweza normal mutu mususu kasacha o mone lokwa nga ake lukanini na ndako wana donc o mona ke ake visiter ndako million il y a 100 000 na sobité mais n'est comme na million donc ça va te miser soit tes projets bon douter. Mais tu viens de dire une chose où est vraiment vrai. Rodrigue Matende, Dominique Litanda dorment moi un peu mon collègue contredire ngate dans la vie ceux qui osent mutu comme adversaire na yo na makasi so ozo landa mutuana sera mata vie na un escalier yo ko na ascenseur te eza fraude eza tricherie donc landa nyoso ya sali landa ba stade d'Afrique ya beti beta ba grand hôtel ba 500 ya ba $500 landa nyoso tout donc place à fungola kende ko fungola beta ba kan ko sauter ba étape te et puis yana ça c'est eza normal c'est une réalité so tolongoli musique toke na vie soki ya nanaza ser nanga soto vandi jamais bato bakoti na lobanga mukolo oma bayebisa mukolo nde wana mukola wele la bate fali pupa wela ki mukolo te ngasko na lobaka fali pupa ndaza ya mukolo na musique ya mukolo ezaka te muto abandi musique liboso to asale loko moko liboso to age lelo koma solo bia mukolo bachelio artiste tel ayemba fois congolais mais soki na Spotify fois congolais ate au mona na titre eza franc et sukaka awa so bimi na Europe au mona moyo liango ezate so mitu na biso eza ndenge nini so za dana réflexion ya franc c'est que ça nous rend mutu zo suka mais c'est que standard nyonso so za ko énumérer ko évoquer en tout cas je suis persuadé que l'artiste tout bayebi yango tout sauf personne bayebi cap ya fali que non mon amai penza international a obunda bien libanda et a obeta ba master belé pe libanda honneur na Congo bango tout bayebi mais ce que les anni peut ba ko boy on peut kana ba kit ya TV yango sko ya yango na ina loba mukola wela te biso nyonso to vanda kawa to bande komona eza extraordinaire ba vena biso bantsone nde ba betaka ba martyr to bando mona ngo suki ndenge ni bango tu bazaka ezana mutu mota zana vision ta stade vena biso fali pupa ya lobi ba veona bazana banzemo na bilamba toketo ta stade tant vena biso fali pupa ta stade réseaux sociaux mo mekomya ka lisola stade ba tout bazu courage place na lo baza mukolo yango wana azo banda batutu balanda lelo komaso fali pupa bandi bat balo baba yo corriger omoni mukolo soki batelemisi bana mike ako beta niveau gogo na mutu o ya na sima o ya beta so gogo te baloba s'il te plaît koki gogo koki donc ya mukolo ndaza bongo so ya beti mutu mususu ya beta te koma yo ozela mukola bete gogo po yo o ya corriger et puis yo balakso danzela tande ba bete gogo sko yo sa susuni on saka pareil et puis soko ye o sa pe pareil te poso tali martyr ya vena biso fali pupa on dirait pe ba mama na bazalo kwa obimi na mboka Congo poso mwinde zanga te ba mama bateka na ba nini na ski ti peta msu bazana na bango mais soka zo lekana
so soldat benge mama yaka loba mokonzi na yebi place wana eza place na ngate azo yemoko azo sada mokonzi ke VIP kuna eza place na ngate so ba conseil mususu mama na so azo kende boye so mokonzi ayebisa loba te nazo kende na koteka donc ayeba ke wana eza place na ye omona bango nyonso basali eloko moko mais eza lolenge moko te ça c'est vrai okoki kobeta na yo mais est-ce que obeti ndenge moko so tali VIP avait na biso fali pupa bana basi basa snap aza l'aise mulungi eza te omona ke concert ya professionnel et puis musicien international asali yango très à l'aise apesi batu oyo batu ba esenga ki bazela yango na motuno na tuni eza motema mabe ba basuna soni te po ba yebi na bango ba place na bango na place amona mai ba yebi bazala kana ba numéro soki muninga moko andimi muninga mususu akoboya pe mulimu na bango wana ayena teva lobby ba siliki sikoyo to finaye aza yuma ndenya ke ndima fali donc koboya fali eza ki yanke pour certains wana sko ba sala ngona ki yanke basala ngomoni lelo ya na nelo po bomi musique ya mboka na biso ba orchestre pe ba musicien ba wuti tamsu ba tia bango esprit moko boye ngada na zana musicien to kene émission na ketika e wana kala na ndakune mwa na le gofre na ji maintenant to legi na TV alobi atiki ba mabumu bazo sa biloko donc eza déjà stratégie ba pesa bango na orchestre ya lokuta donc anzala zo kemba me na teva bimisango eloko mususu donc nenge moko fali lo wa lekibino place obo wuti to ndima bongo te sali tutu do balaksa bango balaksa bango ya boya soko ndimi obimi yo mo police neti ndako wutaki mettons bozo boya to mo na ye ba mérite ngo kaka ye na ceinture na bureau na ba trophée lo soki 72 ba otanga kaka bango ko boya fali eza lokolo ozong sa vie na osima do omikanga banzela eza ozozong sa vie na osima lelo fali pupa aza numéro 1 ya musique ya Congo soki équipe ezui Ligue des Champions même na bato ba pesa bato melama ibobenge pe champion ya betaka nete neti boeve na ngai di badia aza numéro 1 ya ba directeur ya musique ya Congo soki obiota la ve na ngai di badia ta o elandi bo eza ser na biso na boduka aza lokwa numéro 1 ya ba mama ya basi ya ba directeur ya musique ya Congo po soki ba bureau eza bien entouré eza bureau ya vena biso fali ipupa pourquoi ba simbi artiste na bango aleki ba artiste tout donc moto akoya olobate ke fali ipupa za mal entouré soit za mal entouré mais ba artiste musu ba za liboso na ye donc lokola bozo mon artiste azo poussana il faut soki na yo directeur orchestre musu fotala ke di badiata makamuni na sala kana musika po fali akoma na niveau oyo ba conseil nini ba pesa ka ye bo banda ko copier bo luka bo copier libanda au monde apenda leader orchestre vandi na plateau batuni que soit fali aza ba yebise fali aza meilleur artiste francophone au monde ya jouer bimisi Burna Boy animia comme porte-parole il y a musicien oyo kutu tabu so azana problème ata komi aoye ba été mais tant abimisa Burna Boy ana so yebise fali ayebi fali mais yemo mutazo kote ana Burna Boy ayebi été mais Burna Boy respecter fali que soit fali sikoyo ezalaka devoir examen ya pasi et pas ba leader sko esengaka soko za mayele silio fozo asko kindoki me ya mabe ya nguba okeloka siko libanda yango mona ko mutabimisi Burna Boy ba yebise ndoki eza lokwa bato batala match makambo wana bango basala eza lokwa bogangi woi bien quantité bo police équipe donc wona why nde différence ya moi donc na musique bato ba why bazali bagangi na bango why ba warrior nesko bataba wo omona sko tomba tuna abimisa Burna Boy ayebate tanga bisi question fali ta batuni yemoka mipesi réponse ça le savoir yazo kasa zo boya atalisi batu ke niveau na ngeza fali te niveau fali za nde ba Burna Boy ça le savoir oui ça va rema oui ça va révélation niveau fali za Burna Boy yesko zo kasa zo critiquer fali ipupa tala sikoyo niveau ya ignorance o batu bazala nango motema mabe ezo bimisa batu babiloko moko boya bien te ya na lelo fali ipupa aza mutu omoni même si papa na ndaku
azo boko la bino azo tangisa bino mais so bozo l'accepter makambo azo sala ya mo elembisaka pe le loi beti 3 arènes na 3 semaines yango ya nana limina ko ma place wana omoni Fally Ipupa musique ya Congo eza lokwa plateau ya nana Fally Ipupa sko atema ande na porte déjà soki Fally Ipupa kutaza mais ba musicien mususu ba kati bango déjà ba soki batikali ba kovo mais lokwa Fally Ipupa za a empêcher ba beta bo bigogo pour ba Nazar marque ba yela ki na ba daju moi je vérifie papa soki Fally azala kité elinga gezala somo comment ba congolais bazo évoluer libanda baza na ba level parce que autant batala ba artiste congolais ba évoluer awa musique na bango kati saka libanda ba kokoma na level T et ça la moi soni moko boye yango Bisombange belé Fally Ipupa penda yana na tale mission mo bosala ne kala via la ta body moko boye otuni pourquoi un album na yo o toucher ba couche mususu après ça réponse moko boye na lobaka via za visionnaire que na boyi na koma na pays moko boye nazo beta banzembo bazo comprendre ngate tala siko vision mutu parce que tant on vie akima kambango sala banzembo en français batu basalela kaina banzembo via za complexé vieillou pierre OK v ayeba makambo sala lelo tout le monde tant akei siko komi na retard oyembi pe força go bien te okomi donc yango na lobaka lelo makambo Fally azo sala soki omoni okoko sala te ndima betela maboko toboya kangano munakala toboya zalano ka silence po balobaka soko lingi mutu te koyebisa teke na linga kote ta mususu yelo bya zimbongo ye na ko benda yo olinga kete mais ayebi pete ke olinga keta sulio et suki loka na kata motema lelo oui 3 arènes à tous en lelo artiste étranger belé paye à succès ba sala ngote 3 arènes. Ce qu'on a Congo, tout le monde a comme il faut une bête arène. On dirait que ça, quand il faut falloir découvrir. Pour Batoubayak, il faut comme nous découvrir. Mais bon, il y a ni casse, il y a des découvrir. Arène est bandé au bête sur l'hôtel. Batoubayak, qui est arène, Batekate, Bakancela, Bazoba datité. Fallait 3 arènes dans 3 semaines, papa, 3 arènes. Nous sommes sold out. N'est-ce pas? Na 3 mois, 3 ans. N'est-ce pas si même? Dit jamais vu. Et comme il ridicule. Dit jamais vu et salamate na musique ya Congo. Yango soki mona kalelo Congolais zoya polémique ya maître Gims na Fally. Gims a comprena Fally koleka na ba fan. Et ça blo mususu ezaka ke amoni PV mois distance na ye. Mais aujourd'hui, on a Gims azo lukakaka azaka relation bien avec na et zama kambu Fally asala ka detinda ka ye atala ka Congo mobimba ndenge nini muta koki kozala na niveau boye Fally azana nuna aza genre artiste soki azate pour na kozwa mutu leti Fally za baza en tout cas voilà azana étoile na ye moko boye nzamba sala kaka batabo bazala ka bongo bazala mi balete mi satute déjà comme on a 3 arènes au monde a mutaleki azoloba yo arène ndenge mutabeti 3 arènes za match à poto Mickey bat bazanga ba réponse au PC so za match à poto Mickey omoni so bat ba beta bale au match à poto Mickey ya la sabino nga kebeta na terrain ya poto munene wapi yango siko poto munene il faut za 6 arènes hey likambweza wa bon Fally asali likambweza wa poto Mickey 3 arènes biso toke ça 6 arènes et puis na bopé ton dans 10 jours 6 arènes wana siko au lieu de 3 semaines na 2 semaines wa bobi bo abana voilà devia lobaka soki 3 ezali devoir ya kama be soki 3 ezali kukuma lelo Fally Ipupa tellement yana nazo tia ba bitro akomi ko salisa bat makambo o bat bakane ba salate tala lelo réseaux sociaux komi ozui sala batu yo moko misale la fiche oche date baroya miselo date aux manifestations dans la salle wana au monde leader au supprimer ça fait pas bien c'est ridicule message au Fally Ipupa ça éducateur en masse message au appelle ça kosa le ka yango Fally appelle ça des messages kosa le ka poso telemi wana e sopao bon kamayo eza message parce que tant mutozo kosa au telemi wana bakangi bakoti Google kuna date ezali yango ya nananga na conseiller ba artiste congolais makambo Fally Ipupa zo sala bosela na bino ba producteur te soko zangi mbongo salata message mo pona ba fan na yo batelo ata 100 €, oluata yo arena yo moko producteur pour producteur oyate essentiel
otaka kobeta kipe yu arena ate sa ndenge moko te olongoli ata bi moko batelo ata 100 €. Po na minute yana na to wana kata na ya mboka na biso soki pena à part Fally Ipupa so artiste mususu akebeta yu arena toza batu teza lokola mwana botanga beleve ebele mais yo katani mwana musu azwi omona misu pe bazwi yo oka mwate kozwa wana moka moka ya koto ebelo ka musanini oloba na epe zo baleki sko omona mutu aluka beta yu arena success la kala donc yo momona kaka o komi foxing mais c'est quoi quand ndep o cholo belo mo a très capital on a ko to pese lo mo ko clore débat ba fanatique ba tout na minute so bo yo ka biso po il faut ba yo ka message ne ba partager on ba page donc so e muta boyi bare na misato en tout cas muto na ko beta ta morote faut ya beta ko Fally message on a fait ça so ki yu arena eza match ya poto mike yo komisa on match ya poto minene faut beta 6 arena mais un espace à 2 semaines pour na edimie 3 wana ya ba poto mike ya Fally wana nde olekina nu Fally te wana sikoyo Fally apamuka mutu mwa linga sala neta koma oleka ngato nini wana oleka nanu te ko makambu o ya sali ogoleke tsaga te Fally Ipupa banda komisa album banda 2006 yana na tilelo abisa album ça succès ezalaka te mais ça n'y yango ezalate moko na ebite soki nde fe na biso Fally Ipupa dakenda ka poto préféré no ye poto suna kati ndinga kendaka poto ndike fo mindele bazwa ba pareil wana soza coronavirus ndele ka ba meka ko checker na nulolinga mutu ango ndeni banda na mboka na ye amontaka batu pasi donc fallait zo Suisse bino mutubo donc yo représenter artiste et tout pour y succès l'équipe colo yo représenter artiste ba na sima Fally donc bozana ya comme cauchemar soki musique eza pays oyo colonisé ba artiste congolais voilà Fally Ipupa aza Belgique ba mutu ba coloniser biso pays colonisateur Fally Ipupa aza Belgique mais na forme musique banda à part Belgique na habite soki ni yango lisusu yo changer comme atam sur Égypte wana tikala bongo ne ya Fally Ipupa tikali bongo a coloniser aleki génération na mobimba et puis azaka sous na génération te a dépassa ye ote sous génération te so tanga ba génération botanga na kuna ya koma déjà musicien so babimisa liste ba musicien Afrique ya za 4 donc aza mutu moko boye azo défendre drapeau mboka na niveau moko donc so ezara penda soki président de la République asimi mbongo azo pesa ba musicien na full mutalibosa obenga Fally yaka po azo teka drapeau mboka koleka batu nyonso Fally Ipupa ko emba loko abino a okota ba studio loko abino a composer loko abino et izako na ba chambre sous pe o pe ba komela ka pe loko na ba artiste et tout mais ya yende c'était sincèrement to loba le loso ba biba zo tanze moko ya contrôle e beta lelo ezaka loko la e bimisika ba zo tanze moko power ba beta lelo muto contredire ngate eza fanatisme te mais eza réalité ya Fally zo ça toujours kitoko eza pour nzamba zo préféré yende mo lo ba ke nzamba lingi biso tout mazo préféré na nunga to ezaka savoir faire né parce que ayebi peka koleka batu tout batu pe ba yebi koleka ye baza o ba yebi koleka ye baza eloko toucher on a ser nana eza pendele ko toucher moko ya bien ata tango ezaka ya moto papa yekaka tango kala te ezaka pe koto lombo koto orchestre koto vertis koto tabulay bongo yo tango ka ya ye moko na époque ne tango na ye moko ser omoni ndo lobi koto lombo koto nini lelo sikoyo bat bazo bosete Fally atie bat siksa Fally so leki mutema mabe pa na ye ekangi yo mo bosé zate ko mo finga ye sko moye omona te lwambo kester ni bazate terrain vide Fally atikala ye moko donc succès Fally so olingete et quand ça na distraction muta perdre et puis siksa Fally échanger batu ba métier yazo kasa zaka na métier na mais déjà mais alongwa wana omona un artiste abimisa album bato ba ata déchant na été mais azota il a Fally et puis les années belé baza ba porte-parole ba ça na orchestre mususu kaka na bonjoto mais esprit ya sala na victime en tout cas pour ebi nyoso ça ayeba message mususu ser na biso nana ko ça na retard ya kopesa ya mona ki ngota mususu taki waka na page molobi na vidéo te ye déjà na émission bandi ko lobango mais à lequel leader na ye malobi ngote donc ba porte-parole o baza o vena biso alobaka révolté
baza na lobby lelo tout le monde a komao bamisa fali pour papa yebanité bamisa fali boy omona atie misa pitala mbasa yebanité comment ozotanga kombo ya mutu yo yebité ne longi ozoyeba kepo avotanga kombo fo yeba longi o maîtriser longi mais ozolo ba yebanité siko balingaka eloko sala bango bongo yebi ezani nana tellement succès fallait leki makasi bakansaka ba musicien ne po balo ba yebi bango il faut succès na bango le ga fali batala siko so ba leader nanu bango moko baleki fali te bambasi be mani po place fali azana ba leader musupe ba mona na kate o ba remba ba mona na kate siko bolo ba ke ba leader wana pe ba yebani te ba yebani mais na communauté soko multiplier bango par pays tout nombre multiplié par 0 égale à 0 au mona mutu mo afinga fali obendi ya ka ba meme na Ghana bobi bo multiplier ye nani au mona so batem na fali au mona fanatique ya koya s'il te plaît bakanga photo moi fali alo bate pese respect za artiste mboka nanga leader loko anga akotinde su na YouTube beta combo akomo ye ko lycée musicien na place barbanda sko rolapa donc nazana nga mutu na lobaka na TV mais congolais kaka ayebinga awa siko na bimilo kwa biwa fali na kange photo biloko bongo pe e banda kote ya bango mutu nyonso oyo amonike azana na niveau fali pour pas te fois na respect ya fali pour pas pesa ke respect na ye mais malheureusement awa pona ba batu mususu ba orchestre mususu bango foka polémique nanko pour bateka mais na éviter chose drôle depuis la polémique yango pe bandi bon nzembo pe le kaka de la rente peut te ça mais eza ba misusu ba beta fali carrément te ya nana ba beta karate lelo ngana oloba mutu nyonso vivre na aura ya fali ipupa na ndenge nini splendeur batu misusu mo aleki na TV aza ignora zo ebate lelo page nini yango oyo bako poster so kotina na TikTok na yeba te est-ce que ve ana 30 téléphone au mona TikTok nyonso mona na oya yete mutasa TikTok photo fali lelo fali pour pas komi ko remplacer carte bancaire na ba page ya batu o bazana mpiaka soka tie loko azangi moyen tamsu ya ko booster mais soka tie photo na page na ya fali pour pas akomia ta les combattants des warriors ba jamais komi oya bat ba komi ko s'abonner eza aura ya fali poupa donc yo mo pe pareil tant yo lobela fali o ebinde ba partage rango na bia sa nana ngata na za pareil million ndimana ngo ngata na zate fali poupa osala te ne loko cholo ba awa ke na aura wana yo mo pe so ba jamais belé na ba partage be monsieur belé pour minyo ba mandimango ke ngai na za na ba fan na ngame ba warrior pe ba soutenir na ngane na lobela aigle champion na biso ba comment partager na aura conscient ozo ba ke na ozora et belé pe baza bon conscient mais inconscient na TV sembla mais na pala ebi ke to vivre na aura ya fali poupa mutu nyonso zo vivre na aura ce qui point ni na bi mutu nyonso vivre na aura tant on veut na biso abeti 3 arena ba musicien presque ba komo beta kali sur l'arena biso to roya to beta to corrigeango kasi aura falit to ba ça les ebelé aura ya fali ya nga na bi to vanda pe na nuboye kaka fali te mutu moko penda ya abimisa kombo ya sali moko to eloko moko boya beta pe fali alanda non na monate l'idée moi bete eloko fali aye kolobake biso pe photo betango ne sali moko bazo sala ka quelque part awa déjà ba warrior déjà ba komo komela vivre à répondre to kosaka nango mais ba ministère ba zebele point ni ba cibler ka fali po ba yebi ke ye fa fongola nzela pour Batubaya. Fallait pour partir double stade de martyr. Bon, tu as on a bandé la loba qui année prochaine année yango yo notre d'identité double date de martyr na 2024. Mais ba warrior est belé ba lobi bon moi quoi mboko yo. Ba to linga ba fallait un chouchou d'Afrique. Mais on dirait na ba autorité, na ba collègue, on dirait beaucoup 12 13 64 les kimingi. Ba to ba ko décourager fallait ane ko beta stadité. Yo message nini en tant que Tom Soso, les aigle artiste et puis on s'appelle na 4 terrain, o yo ka rapé, o ba to ba sala rafali, o ba lobelarae, ba considérer bibembe to monate, ce qu'on fallait nga ya sou pour na double. O moni o wana bat bazolo ba nana, eza le rôle la pasteur azo sala délivrance na nzoto moto. Au moni ndoki so bazo sala délivrance ne bandeli jamais tout na pasteur nzambe na aza kufa nzambe no alala so mo dan munoko ndoke komo loba wapi nzambe yoza nzambe kokite seki azobima déjà azoluka lembisa yo ayebi ke déjà beti azo salomo ba jemo ko boy
ce qu'il fallait pour pas tant até double stade mutunia so bandolo bana lulenge moko boye abeta na été po esa la kinia na baninga mususu po o fallait pour pas ça les alwa compétition shit pour to ebi so ba vrai fan wana ba vrai fan te on a utolo ba kamba délivrance ya ndoki po ebele bayaka nanga kuna za warrior mercer nana makombolobi yango te aza warrior te warrior te to mo yeba warrior akoma na niveau wana te voilà donc aye kaka za ne mutu mususu voilà na poso ba warrior voilà aye akosi neta kosa fali pour pas ozo sala ne za lokola ke nazo sala makambu bo comprendre que ngana za nani donc eza lokola aye ko beta d batutu ba beta shit ba beta ba boule mais ya binga pena na obeta d mutu mususu amoni ke d wana na kokate photo kosa kato fina po eloko ngo sala mate esa mate po de to landaka rekomela biso sous devoir vena biso fali pour passer à sali za devoir likolo devoir po oya sali na bat basali na temazo bakaka donc eza lokwa mutabanda fanda na feuille taba question bena répondre moko to kitisele lisusu jaso kitaka ba feuille ba devoir. Mais c'est comme ça, l'album est bandobi maté. Moi, c'est plein de répondre à Bino. Et parce qu'on a banga kasser nana, tu fais un voyage. So bat baké joyeux aka ba fan ba lobby, ba sangani, vena biso na yemo kwa tap vidéo boyeteke. Ba warrior, tokuta na boyo songa. Sko azakana mukola ko sala ngo ata 1000 esquisses na ba entreprise à Congo. Au moins, on a moutaye musala ibanda 8h maye 12h. Alinga asing esquisse pas patron habité. Aigle le loi pesa ba to rendez-vous. Vanda na o. Donc au moins on a mouta bangela musala ne mais patron ebisete vanda na comprendre aigle benga ibat. Mais oui, ça pour autant interrompre yo. Ma copine Belle Elena Mbongi. Belle Elena a ebisinga lobi boduga. Au moment où il parlait de la défense, non, parce que déjà, tant qu'on a 5 kinzela, chef n'a biso moro wana loko la yebi fali. Alors que non, on est déjà malade parce que artiste n'a bino beta. Tu yebi que artiste beta. Abi donc tellement que ça timbelinga, ngape muto remplacer un jour ngo baboy, muto remplacer un te à côté la défense te. Belle na mbongi donc quand ngo lobby yango wana je fallait roloba je fallait roloba papa warrior ngana bona kana ba mettre avocat ba warrior ba absence aux aller belé na musala po mususa ko zala a lingaka fali mais akete mazo kenzela musala e kangi embouteillage na lobate po vers sala na ngote mukola ko sala e ozala somo fallait ça en Afrique balobi chadat bon. Et ça slogan hein oh njora tata aye nango bisou et ça quand on a stimuler ba musicien ba tchada tu écoutez d'ailleurs qu'il fallait ça bête les premiers libanda avec les 12 na ouverture à Cannes na soirée à Cannes et puis aye robeta le 27 le 26 fallait robeta le 27 tchadat fallait abe autre beta na 7 productions na 10 jours na 5 pays en Afrique quand en décembre ezalate et puis on a tout na vaza gagner énergie nini est-ce que ekoki mise pongité mutabeta akebo et puis il fallait pour peloko akomi ko sala sous mabe azoleka batuti na niveau ya kobandela bilamba te conseil cela et ça mais comme star ba fonctionner bon niveau o azokende na ngo square laxi biso ke star ne azalaka bongo boyo so mona ba star mususu penza de renommée ya mboka na biso atako ba local ngo ba lokwango ba bandeli bilamba ba concert ya nana to komi na ba star te na ba o ba lekinga yi ba komi na ba star te star ezande fali na lelo actuellement picture sko so lingo comme star landande ye nga eloko na so mona nga batu ba monelaka pasi eza nini fali akomi bongo bo pesa ye maboko abenda batu abenda batu fali aza mutu moko ndenge azosala musique na ye fali atika musique to ozala te azaka boye aza jaka bato ya bongo parce que c'est le moment fali aza mutu moko boye akobi yemba na oya yembina kokasa te so yemina fali ndo komi fali lo bat babosa na yangwana ndo koma siksa fali ezana place yo ko pousa yo yo moko comprendre ngo na sima ki apo na imagina fali fali pour pas na puissance lelo ngana zo loba ngo fali pour paleri Congo mobimo mo bato alanda ngana privé na nini o mo ngana zo loba soki na tie ba argument a okima bozana facilité ya koboya mais bozana difficulté ya pousser ba argument ça c'est vrai. Donc fallait il faut parler
lelo koma pasi Fally Ipupa liboso ezaki soki obimisi album 32 chansons bato pe bakoyoka ata mwa 15 mwa nini eleka nango déjà lo bato bayoka su banzembo ebele te mais Fally Ipupa azobeta ka banzembo ebele bato bazoyoka tosaka émission moko ser nanga nana na yebisa ko moni banzembo formi set ekobanda kofongwa matina banzembo suka tala lelo album bande bima til lelo kaka yango donc album ezobima mais on dirait ezobima te mais on question na tunaki yango pe na bebi no tu bo yemba mais yeza nini kaka Fally Ipupa so batie formi set net toyo Hollande contrôle toyo Hollande sa power toyo Hollande sa pour na nini kaka ba featuring et ça marché bato yo baleka na TV pour baloba biso atanje na biso sali succès te mais ba chef d'œuvre ya bango ça succès ba chef d'œuvre te parlant na mona bango dire ba comme na problème à mitou nzembo sali succès te ndene za chef d'œuvre za par rapport ya nzembo ekoma na nationalité belé tikali Fally ndaza na ba chef d'œuvre so nzembo ne sali succès te ce za chef d'œuvre na famille na yo to na ba camarade no to ndengo partager ngo na WhatsApp na yebite to ndenge nini donc mutu ko ba nzembo na ye ezokota des chefs d'œuvre Fally Ipupa lelo soka zo yemba donc aza soki na bale aza joueur à des makolo et puis aza makasi na mutu ayebi donc aza joueur moko aza mystique ayebi ko sa musique nzembo eza pona ba ser soki Fally oui azo yemba bolingo ndebi nzembo yo azo yemba humanisme ndebi no tu boyembaka azo yemba te baba te mamo ya sikeza te azo yemba nyoso bino bozo yemba yana na ayemba kango et puis ayebi nzembo yana na place na yake omona o nyoso na lobaka Fally aza yana na kutana na vie quand espace à minute muke na comprendre que aza maman artiste pour a découvrir ayebi singa biloko mibale o yanga yango pe o a découvrir pa na o mibale kaka vite fait tata toko yeba ngo abi oza guitariste obanda musique na guitare na beti guitare ka muke abi oza grand guitariste donc et puis obeta arpège ozo beta musique no oza na propriété alobi yango po oloba ngo il faut za professeur na ina oyeba ngo alobi yango mbala moko et puis ayebisi ngai nazana bati barumba nazana liputa nazana mede yo saka nzembo ndio ko sali bangisinga sko kuta na grand artiste azo biso bongo oh là là ah bon nzembo nino ko sali bangisinga donc tant on kuta na ve bongo obi ve ayebi petit là za bon te na yebisi vie yo ze balé mais ngai nazana ngana kopa mai vie ata na bois ke ko melango mais ndimaka est important mais on s'est sous-estimé te yo moko te nazo mikitisa te nazo tsa ve na place na ye te mais musa na yo pesa pe na place nango te ya nana tant ve alobaki naza bombo te tu veux azo yeba ke pe tu azana savoir mais musique nde toza botoza en expérience lelo bato ebele ba comment yo critiquer pour Fally baza na place au kusimbele te na 2006 na droit chemin faut chanter les alaraté Fally abanda okende Arsenal de belles mélodies faut chanter les alaraté omoni mutu so bazo kokote ba wanda lukela elo mo wetu bwakela enanu to eza ba campagne de déstabilisation oh totine mabe sans totine local ya déstabilisation ezalakate eye kokoma lelo parce que okomona na ba fanatique ebele o balandaka ke Fally Ipupa faut chanter baza penda batu obengi okitise yo bengi Fally faut chanter basuka guitare batieli au monde oyemba orgam otuna siko ozana oreille nini o kangeli Fally Ipupa faut chanter tant yo moko zoyemba libanda guitare mais to ba ke ba fanatique ba musicien msupe baza vrai mitema mabe parce que ba warrior le lota ba continue na délire ba soigner mais ba kenda ko streamer ba kenda ko partager ba kenda ko somba ba disque na physique ba kenda ko kota donc ba ke ba fanatique msusu ba soko aider ba musicien na bango ndete mais c'est grave ça yango yana na omoni message on appelle bat balandanga Fally Ipupa na confiance à ba warrior mazana confiance ne koleka ba warrior ouais et bela ba leader siko bazana confiance na bango mais ya ba fan na bango ba kolekisa ke bango parce que soki okomi na confiance à fan koleka ya yo yango moni tango bazo bimisa na liste ba pesa ba artiste ba trophée yo ozwate posa sir na ba fan ba komisaka bato place au comité parce que Fally Ipupa to belele aigle a calculer ba fan na ye nde na sepelisa bango boy bazela na bazwa ba date à 3 arena OK ba continuer ce ko kumisa leader na bango esengo kozala
fanatique a fallu Ipupa. Oh mon que malgré bakumise il y a zo calculer les bango lo mususu. Parce que les lo ba leader rebelle batika la kaka ke conscience na yebi ke fallait l'équipe mais tellement fan azo côté les fan pena Sony. Ngana za entouré na ba fanatique. Avec nanga ba fan ya ba leader mususu pe baza. Mozo mona na quartier yo mo olalo la muke yo kabasa débat kuna na balo ba to bomba ka presse mais na minute fali pena zo le kaena makambo ibele azo la nabité album ebimi yango donc au moins pena bazo tonga leader ba fan bazo lela donc malgré bazo mais c'est une erreur fan bazo lela mais devant yo zo yaka kokote le top sur la caméra donc fan bazo kosa yo ba fanatique ba leader mususu bazo kosa ba leader na bango voilà ce que so tali ba yo l'équipe fali na boy argument so tali ba warrior so ba lobi ke fali à l'équipe batu jamais ko lo ba ke ba kosa fali Monisco différence. Ça c'est vrai. Oh. Différence c'est moi na do ba warrior on ba za ba vrai fan. Ça c'est vrai. Mais ba fan na ba leader mususu ba faux fan. Comment boko yo lo ba ke leader na bino l'équipe mutumo bo o miso ezo monana. Na via fali baza matin midi soir. Na via maramunyo so falo sala baza matin midi soir. Bon emba ba ko lingisa ba to ba na bino nana o kota la TV zo mona o soki banzemu na biso zo beta te fali apesa ki ba DJ bambongo ebe o mona nga mona miyoki mawa. Na Sony. Na Sony. Pour ceux qui concernent Nabiso, ba fan ba kota gite pour fali pour ba pesa ki ba fan bon misuba ya te. Ya on abi fali akoma na magie ya koyeba ceux qui concernent les États-Unis, aiba venir États-Unis, aibi na ba to ba fan da kuna ba tombo na bango, ba dress yo soa koyate. Yo soa. O mona ke ba argument moko boy ozo mona ngo ezana kibomwana et puis ezala raté. Ceux qui fali pour pa pesa ka ba DJ mbongo. Pour ba finabilo na bino. Il faut que tout n'a pas dit n'a pas pris. Après ça combien 500 bon on appelle ça 1500. C'est ça. C'est simple. Pour déjà ba pesi mutumbo on pas finir mutu. So pesi likolo azane ka très. Falloir moto ba kaltili banda mboka to so comprendre fallait comme nani. Etikali mukeya nana ba koma ke fali so nya album ataka ta martyr bengi ba warrior tout so etondi po ba warrior ba zebele. Ba ko tonta martyr muso ate ba on pe na 20 mai abando yebisa bango moni yo ozueza 3000 €. Kanga formule 7 banje monyoso mobimba. Etika mukeba wandoko sa tiba kanga banje mbongo fali afuta bango. Or eza ba tube o eza soka ya che micro o fali so o fali so azozo ba disque d'or yemoka bimisaka mbonga somba ba album mais bino pe bolo ba rosa ba mbongo. Bo somba moko mona ke bino tu bokuna ba disque d'or ango. Donc to soki kan eloko lo bayi que bango mo ba so reconnaître que l'équipe bino na mbongo. Donc, quoi qui sait qu'il y a une invitation. Voilà. Il fallait son invitation. Bami pe sakaba réponse sans le savoir. Donc, on a à l'équipe bison là. Voilà. Tant au bozol banam ta fini bino pas ba DJ ndima qui a l'équipe bino là. Azana pouvoir wana. Pas l'équipe bino na vision parce qu'il y a vision derrière. Aujourd'hui on a montazo les latif fallait azo finir na trace. C'est que l'équipe on a mbongo. Puissance kasi yango wana. Il y a une puissance. Il y a une de puissance. Si ko neni siko bozo ya obo ya mutanwa l'équipe binoté. Donc, en tout cas, semble refongo linga mémoire. Batu basambrouya bango moko. Bazoye baté na tala siko place basimbaka. Oh yé ceux qui banze monnaie. Au monde amtalo ba yabiso ça succès tes za chef d'œuvre. Siko tango lo ba faina pour fali pour l'équipe na succès. O te biso legi na succès. Mais yo mo kaka o lobby wana ke banze na biso ta ça succès tes za ba chef d'œuvre ya bango et les kanaka. Donc on reconnaître. Succès na bango. Que succès na bango. Ba warrior bo sepela rabozana fali na bino lelo ngana lo bango na wenge to compara papa Sherina we ranson na basal to compara bango o abeti martyr o abeti martyr o abeti Olympia o na Zénith o na Zénith lelo to comparer fali na nani yango tangu ba stade tout Afrique kaka ba stade Afrique atoboli yango sisi yango yemo mutu non sali bongo te to comparer nini et puis anana so bozana leader lokwa fali pour pas oza complexité ya ba israélite pour hier soit botama kuna apena Congo to na fali pupa omona ozaka nesengo tala est-ce que tant to vanda kala to yeba ka ba combo ya ba orchestre mais tant fali pupa ye na ba fan pe fo baza na ba combo ba warrior tala kunebi ba PC ba kingani ozomona aza guide partout en tout cas donc abimisi ba warrior omona kuna pe ba fondé. Donc au moment que mutumo zo laksa batu makambu batu baye nana mona kongola fandita zo finga Gims pour chanter Marcel autotune kongola za complexé il y a Gims bien ça il y a Gims bien pour évoluer en libanda
Est-ce que le quoi ba yebi des fois le quoi ba yeba il y a 15 000 places bako katela rena mais ti siko azo ko kapé kati. Voilà le quoi ba yebi v aza awa soit kiti awa il fallait aza o na chanik emo cité du fleuve donc ba bon neti ni kate. Donc qui se pas yembe la autotune ba so mona normal. Mundele. O mona ke batu ba yeko tala fali ipupa na concert banaza bango tuna bototune. Mais Congolais lobela ngote moment akaso concert ici là il fallait tout fallait pas ça mais na interview ba sali biso zaki wana niveau ba respecter sous fali ko le kande bande komona e mais c'est grave artiste ba évoluer à libanda ba yebi valeur a fali ko le ka o bazana na kacha babi que c'est pas facile muta beta 3 arènes na bongo soit ka défense on a 40 000 mutu abima na ni na platine na abima na nini na en tout cas 3 plaques oui plaque d'or abima nango babi que ce n'est pas facile. Et puis on ba précédent ba beta wana mais na yebaka na ngate ya na keso beti wana otondisi ba pesa 3 plaques pour mobimba yango wana na yebi keso misa beti kuna so muso atondisi mwana tuna bo ba pesa ba plaque te grâce à Fali omona aza professeur to so apprendre omona ke yana na biso musique na biso to sala ka po beta na Angleterre et puis na salle mythique et là babo ça national ba fallait l'équipe batu na ba ve na biso akala bazwa ka chance pende obeta ba salle mythique te mais ezalaka ouais ezalaka bango balobaka o ezalaka te mikolo bo Michael Jackson abeta na neni ba salle mythique kala ezalaka nango Apollo ya kala ba arena ya kala so musique no ozo ça les okoma na niveau nini ya le communauté na biso voilà ya monde to bando monde tom sous ba zénith danger ba doke fait le danger mais le temps to yeba et comment on va Dimitri na webi ke fali pour pas mutema malamu abeti na Londres vendredi to bando beti sur la Londres c'était un vendredi abeti na Londres na yo ke ba télémarketing na Londres na ba kopomo na keza facilité Congolais zo banga azo kasanet fallait attendre te grandeur a fallu mais Congolais zo banga ce que tant attondi ici ko banga no bando banga na débit fait bang son de fali c'est ça pour mon attondi ici pour yo moko bande oza fali te mozo banga ni nezo tindo banga pour zo mona ke kuna eza facilité mais tant attondi ici banga momo no yeso boyi dekos mukoko zo ka rema ya petit na yo splendeur mukoko ba dekos tata Flomangenda Gucci de Bruxelles Nana Ipupa tant aux hommes on a bon atondisi mais oye lisusu te omoni parmi ba matière première nana so basana kimutema mabe mboka na biso fallait batya kimutema mabe za wana OK richesse to za richesse wana mais est-ce que fali pour pana kati ya ba matière wana nyoso batya fali pas au mona fali muta préféra sauter fali mais atya kimutema mabe alors to bandi année 2024 dans ce pela na phrase moko boye waze kwa loba na pesi mbote fo mutu moko boye pera kuluta bana nga benga ke bongo pona kana tala ba papa kuluta bana ba fo mutu ba ya bubul mobunga bubul mobunga ya bubul les conduits protège en tout cas ya Didi Kelekelo le directeur ba papa kuluta bana na lobi boye waze kwa loba pona comparer ngana moto c'est que photos à tout temps à classe moko tout ça la même devoir mais c'est normal pour balobaké il est le premier de la classe il est dernier de la classe pour tout ça les mêmes examens même devoir même exercice ndo yebake oyo nde azui ngana azuité mutu monde sous classe montée ba ko comparable noté pour voir classe montée donc pour nous résumer maramnyos to oyo choloba awa alors le lo fallait pour pas apesi biso date té année oyo ko beta Stade de France. Dans l'entretemps, année au kaka azana talaba date belé car année au poto ko loba kutute. Hollande aux Zelaye, Allemagne aux Zelaye. Est-ce que motuna nangeza poto ke napso dans succès. Siko na kotala ka fali ngo ye kaka succès ye ne kaka zo beta. Bon suka siko yo wapi na ba œuvre na bino. Omonia na musique, tabiso bando ke tanga musique. To mona keza passe temps to ke tanga ngo. Mais ce que so si so tanga oyo bimo sa musique on a Congo o mona ke faut que pe na classe afali donc à ça l'école na ya comme si musique passe sous ya koleka neti ina pona ina so si so tanga na bela musique no yebi mo po beti ni salle mythique mais ma casse na ba note nyonso yebi oyebi no ba note mais corriger ba oyebo yo ko koleka place fali azate okoleka te mais ce que bosani sikoyo ozo mona ke po sikoyo tokoma kofungwama nde libanda basala ke bazui artiste moko oyaza ya kotomba makoleka bango asali ba featuring na bango bimisi bango sko fali akoma na niveau benda ka batu ndenge nini
pour autant nous congolais fallait azaka victime ya succès na ye ponga na mona ngelo ko fallait sala congolais te ezaka succès na ye pourquoi kakaye mazo sa la musique azo calculer l'album ne bien azo calculer ba rumba bien et puis soko tali musique sima na ndenge betaka po ba artiste ya sima ba musicien ba koma na niveau beta bongo yaza lito yende mutazo ndima ouais eloko ana yango te changer beta boy aza nango na nzoto puis fali pour pas la guitare ne moko azo sa soliste yo beta phrase fali pour pas bon musicien et puis aza chanteur à moto banzembo belo mona kayana na fali pour na concert au mona concert mususu soko tikeli leader mususu akoyemba te via zakaye wana voix za nango te ma ayemba siko na moto au mona ba technique moko zo sala aza technicien au moins ba fan ba sepeli aza mama na chanteur ya niveau ko sakana te momo na Congola vandi ta la place na mona mabe mutako ya fali pour pas faux chanteur momo na ye excuser na critiquer ba tout momo na eta ache café ou grand chanteur yo mosko zo fando tali bato makamnini ba sala fali pour pas faux chanteur momo na ye ache boita Fabrigas mama na chanteur yo mosko te mais bango nyonso wana école a fali pour vendre na ba artiste ya nana ils ont leader moko nda zo talanga zo yeba avant abanda oyemba fo yemba okazi pona et panze corde vocale et zana ba exercice ya ko sakana te okazi wana yala la tika biso to ebika ko yemba ko kaka ako banda ko potana na okazi ni vangu to ebika ko yemba kaka ni apotani na okazi leader mususu pe kana sikre bimi na parler a meki boabi fallait kenda kaza na octave azo moni mystique abi tipo za munyama za mama na bosere misusu leader mokonde na utaki komone uti koleka na ponga na pesa na bango na pesa na nga bango banzembo te po ba yebi ke o peta fali o yo pusa na ndenge nini yazaka peta fali yango na lobaki batu neti ba fali ipopata zana ba minzembo makambo azo sala soko zana ngove zwa boma bango soko boma mais boko suka wapi sala makambo o ko sala to ke na chité lelo pena o répondre sur na motuna bino boko suka kasi wapi na ba œuvre ngo bino et puis lelo so il fallait pour pendant ko zwa ba musicien bato c'est que bino ba orchestre bozanga bato c'est que ba musicien tout ba moni lelo ce qui fallait poupa po venanga isa groupe d'accompagnement eza a groupe d'accompagnement moboé ya munene fali poupa mukola lobata na TV nazo recruter nde ba leader musu ba lobaka na ba leader ba okende ozo tine pena mais oza na orchestre kenda be ba Congo ba Angola papa na kende akena mona attaque mutu pe na via comme na 5 passeport so etondi au moins leader ma telenga na passeport ne moko na tam su visa moko ekotate jour meka kasi place na zolo baza mutema malamu yango wana aboyaka ne ba problème alekaka ne na TV ta loba na luka musicien po soka lobby bogo mona ma campagne kuna na ba leader to yebi ba la sisi kwa za mutema malamu susu yana na soki bolingi mutema malamu ano mona ngo double ndima makambo fali pour pazo sala ba contre belé ba concert ba to beta na ba kini eza ba kasho fali aboyaka yango mutu mususu azo souffler au moins ba biyebisi fali placement 15 000 à telle place ango na oyate ba bengi artiste mususu ole ba pese 15 000 au moins a proposer 5 000 ba kati 10 000 wana mais bazwa babo yate malom bazwa sko tango bazwa bongo ayebite ke mupandi falo ba merci fali pour contrat pour fali aboyaki yango yo beti ce qui fallait pour pas lobby bon malgré na aigle na okita na ba 2000 boya o ba no mona ka ye mutazo beta na ba misia ba bando ya na TV bazolo ba TV boma ça si fallait aza bonzo nani po ye mutana succès ce qui yenda boyi ba boluka ye pa misi monje moné ba tazo ka quand même malgré bobo chaye abeta wana voilà fallait pour parler lo ya na boko suka application ne au 2024 na terrain tozana ba featuring e belé telengani tozana bato ba yebi ko yemba ko lekaye oyo bazana ba voix grave ko lekaye bazana ba terrain ba tube telengani siko boko suka wapi kasi na année e bandisi fallait pour pandaza na ba bilan ba 2023 ba 00 boko suka wapi fallait pour pandaza na belle voix ko leka ba artiste presque o bazo évoluer actuellement pour
musique nende bat bazolinga yende mutazo lelisa batu batu msuba so ba na ba 2023 yo kana kité ba ramna on a 2024 ba kota ba studio sika conseil nga na opesa na beta musique na yo renier na coin na yo batuni yo fali respect ala liboso na biso musique ya Congo robonga sauf que beta musique no ana eza niveau fali te mozo oza ko se comparer na fali place au monde bat ba telenga na ndozo tuna boko suka wapi faut bat ba luka ko se mesurer na fali OK il déjà le kabatu aza déjà musika na niveau mo ya sakana te soko sali succès na yo po fali po pa abimaka bakota kenda ko mona ye moso atali même moto na kin moi tout monde nzembo ne wana ezobeta koto kute komita te loko te mais so zongi mboka no mona moto nyonso aluka a se comparer na fali poupa parce bien ba kumisa ka pe po bazana fali poupa parce que fali poupa zate ba comparaison wana na so ezate na otala o na otala yo mais ba ça on peut quand même avec élégance parce que so moto so sala malam makasi mais boko tuka ma be kando lo biso élégance était ba porte zo kanga ya solo hein na hotel ko lo bangwa na mona fali so kende makasi bato batikala ki bazo kitape makasi. Donc ils ont ça la flèche à l'air makasi flèche muso ça sima ils ont quitté makasi ba leader ko ça la constant so to yembaraté so na propre ta souci mo rotep so to na ngwa le côté ma be associé zate la musique yana no ko ça pe musique ti okufi obeti pe ba yu arena terre o ça pe ba succès na yo mais comme na niveau pe ba yu arena te mais so mi kitisi okobeta pe yu arena na sima fali et ko ça le lotin le loto comment Abraham a bien bêté on peut na bana wenge abeta ngo liboso abeta ngo bosko a représenter abeta liboso bana wenge nyonso yu arena menyo Abraham sikoyo neni no yo finga mutu yu mato bolole po abeti omona mutu vena biso fali po panda zo mema batu poto omona yu ma ba meme poto abosani ke yetanga mataka avion mutamema ke pilote azani ya mate donc mutu akendaka poto na sima mutu eza mutu moko atakenda poto ye moko donc soki vena biso fali po pa azan nzambe apesi pouvoir wana po alaksa batu misusu nzela bien balibota na bango esungama voilà fali po paza moto atoluki okozwa ete po omoni ba geste asalaka bolamu eleki soko tali ser na biso nana ozomona nde azo reconnaître fali pupa losambo aya nana mutu mosu alingi ameka fali akoka te losambo ave na biso edi badia ana batu ebele lelo fali akomisi batu penza bamikiliste ya solo parce que tango kepoto aura sûrement dans zonga lisusu pour viser ça ba 4 ans 53 ans après si espoir de ba tebele après si ba calcul peut du coup ba donne changer na mito bato nando tenga na bandala mais le roi na zonga sous poto po ba petit tout ba e le roi na zonga sous poto tom na mona mo le roi na ko sa pe studio na ko sa pe bodo a changer bato ba calcul ya vie congolais mutema mabe ya nana to lobela to ça wana amemi bato nyonso ba sopana ki oh déjà salama babosa na ke fali akoki koya kosala makambo salama masala ngo na ba option mususu pour comprendre que wana fali na biso ki déjà salama pourquoi tant orchestre bande ko mema ba mission na poto botu na ba kimela nini so salama eli ko lobate so bozu visa e kokaina oyo fali apesi batu yo fele tant batu bazo kende eloko sala ba kima azota la visa na ba ye na ngo tant so basaka 1 mois mission de service après ba kozonga so na zonga atali pe position azala na ngona orchestre chance akimi parce que tant mutu fallait azo la batu visa et loko fallait baxi na ba visa za 4 ans et puis na forme nini visa oyete o yaka na $100 yaka na 200 ya ofele mutapia tala niveau ya kimutema malamu na niveau bongo artiste moko tazala yana nanga azana vena nga mokala pe asonam akufa leader moka mboko ya munene apesa 5000 meme poto na ninga ngulu akenda skotango zo mona bat basama mabongo vena biso pe fali akosa ngo pe belé bien sûr mais biso mo non atala ba famille les leçons na bi était tom so petit nanga aokende na ko benga o ya ipo ya de Paul Mokuba ya to satan tintani ya ale Mokuba to satan mo tintani mère avec kuna na aken po petit frère kende oh bo bengi petit frère to bo bengi mutu na famille bo cotiser fali atala tenani ya na bangwa na poto batu bana batala ba ko na poto atalité amérique tout le monde ofele
amemi neti frère na biso o bakutana ina o braza tant kutana mama bango kamwa ki voilà felo par exemple mona mwana na mikili bandati ko mwana tant alobi nzamba pambola fali obligatoire bénédit a béni tant bozo kamwa lelo fali pour pas ça ba succès ne e yaka na makambo ebele biloko bongo pe ba accélérer ba succès bon plutôt ko foutre la bas voilà tala siko lelo so tala siko lelo so bat bazo bela tant na réseaux sociaux yo mona artiste ni na sungi et mara kombo fali elinga koloba te ke azo welela ko sunga batu mais batu anande tant ba luka ka fali sunga bango po soko sunga ka batu sa mutema malamu eza wana facilité mutaya peka so batu bazo ya ana choix tazo comprendre que nane étoile yango nazo sunga batu so sunga batu te batu ba roya te yo mona ngonjo te kwak nga sunga batu ok ndengo kanga bongo nepozo kanga makambo nyonso ngana kenda tina ba chaîne yana no so sale mission silisi ozo kendo mona mutazoloba zaka na fali nengo zalane bazo tonga ba artiste omoni aw so nzembo bato bimi fali pour panda za bongo omona pena atinda ka pena solo liso bokutani bo azal a liberaka omona ba beta kama solo ne ka bien omona ke aza moto voilà alors to comme dans souk entretien na biso eza na ndeko na moko boye Patricia Moaidi la reine de chez elle to vanda ina Stéphanie Siamuna ba bisinga ba bi que mana omoni marambo fali aso sala fali akoyo kane pas cité pour fali aza moloni bato lelo ba otuka ye po tom susu bango baza mobuki mais voye ba ke moloni ayeba ka nde na loni ndeka na kolona mobuki nde tong yo buki okyo fingi fali okyo manke o ignorer fali yo ndo ebite o luka sous place okyo ko buka place msusu mais yelo kola za moloni ayebika place na kolona place na zwa mapamboli na ngai to comme na sous entretien na biso bo remarquer pe ke courant penza pe ke o Kinshasa o lebati na biso groupe meto sous Kisakaka Dominique Litanda Dom Otali biso la biso merci Rodrigue Martin de le prix Nobel de la joie Jean-Si Maënsi Forza Italia choisi matata éternité moto ba embeli nzembo moko meleki tala banzembo ba embele na ba orchestre mususu choisi matata ya kindu papito kindudi donc de Cosmoko vieux nanga tolobi ke Astrid yende nda ba Astrid belele na mbongi nana ipupa donc nana ipupa bongozi ba gros bisous taro nzenge donc ba tout botali biso bon s'abonner bon partager pour le autre juste splendeur nabi ke équipe nzana ba page pour a solo li kitoko a solo li vérité solo li solo des annoncés na yo nabi ke fali place à ba gros bisous Manon Lubaki et Jiki Tenge maman Chantal Massidi Irène Bompeti a fait gagner la merveille et dit badia ta belle homme et mana ya belle femme et puis to lobi ke besengande balondo a malor sous le kauka par Zouzou fiston coloqué fiston bochua libiso tout on est ensemble toi les annoncer message à souka na pesa kaka lelo muta roya kolobake aleki fali pupa bozongo kaka message à mutambongo azo fortifier mutapiaka l'argent ne fait pas le bonheur donc na pesi mbote na ba warrior nyonso o balandi biso na ba fan ya la bonne musique na pesi bango ba mbote base la 1825 jours bientôt les obima donc na pesi mbote na créance musala l'enjilo le plus célèbre voilà. Merci beaucoup Tokutani et à très bientôt. Venangé di badiata. Na pesi ve bambote directeur wa legi ba directeur nyonso na Congo mobimba pour artiste né az étoile ko les artiste tout. En tout cas likambo bureau na to lobango lelo batu botika ki motema mabe. Que lelo soki ba bureau ba la tsaï ba motema malamu. Bazwa ko komelanga o venangé di badiata asali message lettre aboyi ko taba komo na bi papa ve aza mutamayele yo soko ken église pasteur alobi na ekote ya mutu moko na tonga lelo timi sunwane monaka na église ozaka yo moko bozake belé mais loko pasteur alobi yo so comprendre que oyanga oyo penda yanga lelo pena ekote ya mutu moko lelo nzamba zolo bela mutu moko mais kwa bino to belé bino nyonso donc c'est ça yo tout le monde doit ça on a lobé loko lobi opende komelinga mais ezana ngoya batu misusu te bazana kati église vraiment sikoyo mutamayele nda saka message ya bongo jamais koya bando tsa bakomba batu wana so eza ba directeur mususu ya orchestre ne bozo raisonner bongo wana sala mabungu bureau ya fali bureau kitoko entourage kitoko totika motema mabe parce que lelo soko sali mutu mo bolamu po batuni yo tam susu ke non na pesa lipa au splendeur songa na ndimi splendeur azwi lipa lie awanga ni ke na pesa ke lipa te yanga ni
ba bureau fali baza na bénédiction pareil que fali Ipupa na ndenge balingaki lelo ba ndeko na bango baleki na bango ba futa nyongwa misu po opportunité na bazwaki yango donc ba tunaki bango en tout cas ba talaki te songolo parola parce que na kati ona mutu pe o balexé na délivrance ate mutu pas sert en Christ ma kasi o solana nzambe azate ezaka ke mutu destin et puis to konto bo sana raté ba to lo ba trop mais ba ba répéter que destin pe kontaka na vie ya mutu destin za o nzamba lingi so nzamba kanaki ke yo ke potoka na nzela fali so nzamba kanaki kasi finga pe nzambe bo condamner pe nzambe pour ba la destin te donc on applaudit le bureau de Fally Ipupa parce que côté artistique bah sans échec voilà ceux qui bureau ezaki mabende lelo faut ba le kabango kandengo lobaki mais ba bangi ba diembela na mabemo ko boye ba to ba sali bango mais qu'est-ce qu'on a à voir na sali bo lamb yo so ozong senga mabe etalinga te etali on nzambe etali ba bureau Fally te bureau moko boye en tout cas à féliciter 2024 pour ça déjà na 3 dates au Boche nyoka longo ya josa aza le 4 mai na Luton ah na mboka ba yaning tari le 4 mai bana tout ya mokil mobimba boye ba ke torobi na zaiko na baflete torobi na ngona live na nyoka longo ya josa po azako ya azoko ya pena équipe na mobimba et bon on a plein de to ya bango na catalogue bisonyo surtout au CP là c'en est fini donc to lingi bino Rodrigue Matin de Dominique Litanda Jean Simaya site Forza Italia ba tout botali biso de partout maître Armand pourquoi pas to lingi bino tout ba gros bisou na bino to kutani mbala sima et papa edi ba diata na zana été mais na yebi ke ye aozanga te ko pesa mbote na musika na Gauthier mascotte o amutu na ye et puis na oh bambota bata papa edi moi Mirajabou de la part de Di Badiata pour na ba epsenga kozang selanga batu na ngai te wana na kata de émission moi Mirajabou Gauthier mascotte en tout cas na part à pair ba gros bisous botel so de partout au CP Tolobi tolia kaka to menaka kaka na enseignement 193 bye merci.